parcours en moto moto ça la nzambe nzambe moto ça parcours en moto mais ceux qui kobandela ba vie en tout cas na rolinga ba vie wana te o na sala ki wapo elibi sur moi tant trop les autres comme conscient donc sérieux wana so to bande go raisonner de to raisonner les pour avoir trop tard na vie à moto za raté bon regretter trop tard na vie à moto za raté so ko koi telema na okaka continue nzela na yo yo tembe ozui nazalaka muninga na yo te pe na kotikalaka kozala muninga na yo te Papi Gen tolobela vie makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tolobela vie Papi Gen émission kitoko oyo il faut kolandaka mpona kopesa makambo yango toyebisi bino ke nazalaka muninga na yo te na kotikalaka mpe kozala muninga no te mpe tokosala mpe kopi te yozafa kwa ngai naza artiste donc voilà ça ne va pas non ngai shela mputu nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie ngai shela mputu nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie merci Deyo Brondo nazalaka moninga na yo te mpe na kotikala mpe kozala moninga na yo te Papi Gen tolobela vie gumu chuchu supu nazalaka moninga na yo te je suis pas ton ami nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie Mr. Siatoli nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga no te Papi Gen tolobela vie avec Adi Lodolé c'est le jeu c'est beau comme un deux journées nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te 4 fois prêtre Washington, grand pays. Papi Gen tolobela vie. Papi Gen tolobela vie. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. Très chers abonnés, Topesi Binombote partout, Bino vous dispose à temps. Il y a Kolanda Bisso à travers Tolobela vie officielle. Vraiment merci. Nous avons un déplacement. Nous avons en Italie, une invitation à la maison Bomato. Nous avons ma présidente. Nous avons bana Milan, bana ya Piacenza. En tout cas, na sepelaki. Pasi Kelly bazalaki wana, en tout cas batu bébé bazalaki wana na sepelaki. Nous sommes de retour. Merci encore l'équipe Tolobela vie Washington, merci Nayo, Eric Shimanoka, PDG authentique, Pino Agostino Massosa, papa social. Et un grand merci encore à Jérimbo Mana Canada. Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé Jean-Claude Mabanzo. Voilà, à très bientôt Tozala, on a dit Nago de Makoulosu, donc JC Lusata, pas Gozala. Tozala, JC Lusata. En tout cas, il peut dire au cas de London, yo yebi. Léonazo Yamba, Moko Yabana Poto. Masola Poto, le Loto Yambi Nani. Loto Yambi, Pati Mubenga. Azamoko Yabana Poto. Tomeka Kosolana. Pati Mubenga, bonjour. Bonjour, bonjour, Papi Gen. Tolobela vie. Toujours. En tout cas, c'était du Goyana. Si, si. Bon, ça va? Oui, ça va. Ça va, Nzamba Zobatela. Si vous avez moi, santé, ça va bien. Donc, ça veut dire que Nzamba Zobatela. Donc, obligé. On a les amakabilo ko tokola nango. Tokola nango de rotika ngote pour tout ça toujours quoi. OK. Aux yeux bleus. Les célèbres parisiens aux yeux bleus. Aux yeux bleus, voilà. Les célèbres parisiens aux yeux bleus. Donc, Combo Vanda. Combo Vanda, Combo Wana, Batumi Balem Mbappé Sangango, Combo Nabotami Nango, Pati Mubenga. Les célèbres parisiens, Moutapi Sangango, viennent beaucoup, Personnam, Papa Wemba. Il me tapé ça tellement. C'est une autre Hollande dans l'époque dans les années 2000. Donc, Nazara, moi, célèbre vraiment. C'est vraiment un peu la gêne. Moi, chaud, dans Paris. Tu vois, ça perd période. Là, donc, tout ça, vraiment, petit, vraiment célèbre. La mise donc, il y a la célébrité congolais. Il y a les célèbres parisiens. Comme vous savez, aux Iblés, je tapé ça Titi.
Valois. C'est lui Antoine Master, fils Émile Zola, na tosta seki du boulot grand pays, na devenga che capita na yalola. Tozara zara tosta fika ka atalinga bi pecho osible donc comme vanda. OK. Voilà. Parce que benga yo ce que tu as là, oui, ça tant que tu as la émission Masola Poto ça on dit. Tant na sala natal rama sola émission ya Masola Poto ya Papigen, en tout cas ça yanga ba bien mo pour ça ba thème mo boye ba sujet mo pardon ça rapenda mingité. Donc et ça langa elengue vraiment. Donc tu au bien nga ba vraiment les cas na vraiment la CP là penda ko les cas de yango moni na vraiment pendant les cas to sola. OK, voilà. Tokemba la mo na vifia lisona biso. Pati Mubenga au Koma Poto na 1900 combien? Pati Mubenga Koma Poto na 1985. Donc ça fait déjà 37 ans que nous avons 1985 nayaka mineur étant que étudiant donc nayaka otanga donc élève plutôt pour bac nanga dans une poto et puis université nanga première année na G1 na salon na poto après bon na kata nanga ba chiki na poti banzela oyo donc depuis 1985 vous avez Mickey. Depuis 1985 nous avons Mickey pardon nayaka le 5 janvier 1985 à Paris. Nous avons à Paris pendant 3 ans. Après, nous avons Hollande. Nous avons Hollande dans les années 2000. Après, nous avons à Paris jusqu'à présent. Hollande na Kaemba. Na Kaemba, na Rotterdam plus précisément. Ah, ok. Naki no ma commune. Naki no ma botami na Lemba. Botami na Lemba foire. Donc na botami wana donc na Lubudi. Ouais, na vandi wana et puis to vandi na Ngiri. Après voilà. C'est quoi pour ton parents batinda kayo ton et puis au but à voyage nous a gagné. Bon ma poto na ngai naya te ki nami lukela poto nga moko. C'est-à-dire que papa déjà mère bazali divorcé, père a vendre la poto, maman vendre la Congo. Bon papa atalika oui non funa na récupérer ba nangai donc voilà papa yi a fait la démarche ti na ndenge to yi poto awa poto continuer la classe poto tanga pour la vie mon mère tout à l'heure dans Hollande père à Hollande père à Paris avec parisien à l'époque jusqu'à présent père à Paris donc to yi to ko to va na Paris awa to bandi ba classe na élève ti na comme à niveau seconde donc au ba bengi 5e humanité père m'a mis quand ça moi na comprendre à répéter pour moi na la fan à Paris banda kala puisque na la fan en France banda pour moi na nanga na olinga na France na linga la langue de Molière donc il va tellement donc bon père a décidé que notre qui vendre en Hollande bon to comme en Hollande kuna dans comme en Hollande kuna na kuti wa master nga ba Charles Mulumbule AMP na kuti wa Malcolm Masuka mais c'est propre na ba vina nga Chikimbuma to comme en Hollande na Rotterdam plus précisément bana rota na pesi binombo bana rota petit nanga ya mbasi Chesco Bila mokonza bilamba na Rotterdam na King Simoni kwa mambo donc bino tout mbote la bino donc plus précisément à Rotterdam to va na rota na continuer la classe nanga tina ko za bac nanga na Rotterdam. OK. Voilà. Après na ko kota université na sa économie après voilà. Na Rotterdam. Na Rotterdam wana kaka après voilà marambo ko changer. Marambo ko changer vu que na ina ba vie nanga ba uta ba Paris awa na déjà étudiant na ina parler na ndako nanga na Rotterdam. Et puis masona bon dans ça là bon na difficulté à langue. D'abord ba ko ba néerlandais puisque moi je maîtrise le néerlandais couramment parfaitement. Donc explique néerlandais au route donc néerlandais donc tu vois na banda au PC la moi. Est-ce que bango bazo ko utiliser na sikoyo pour na ba langue pour na ça ba interprétation ya mama solo bango na ko citango te na télé awa moni za penda bien te voilà to komi et puis na zinga moko na vendre la pala betida ba pesa ingai donc so ba ye oli ba faire la botelle ba vendre pas et pas na ngai et komi ki na okutana batu na bango wana o ba sala ba makambu voilà batongo sanga mais yo ole au salaire interprétation bani faut mieux mo zara la biloko ngo c'est ba yo tchamo pour likolo Hollande a intérêt parce que vient moi en bas les bébaki en moi
Papi Ken na vision via moi bale ko bebela yango wala donc kotimba moko na makambo ngo ba solongo donc iloko apeza ko linga ba bilamba ba vient na ba conscience matonti ba vient na ko ba Gabe Armani ba Luison Mavo ko beta ba forme ya osakala te okoti pe na guana ya kolata bilamba ti ya kolata bilamba okoti na milia ba congolais ya balancement c'est wana wenge très chaud. Wenge 4x4 BCBG Baoué rançon de JB Piana que j'ai salué. Donc là maintenant très chaud. Donc on continue à ramba wenge, to continue à ramba vivre la musique. Siko nani bena memaka yo okota sikoyo na masolo. Kaka passage baton ba yebisa ki yango te kota ki to ezaki ndeni siko kota penda siko na kata monde de coopération. Bon, pour na kota na monde de coopération patron qui s'engale de Luxembourg on appelle si on botte pour la côte dans monde de coopération et ça qui vient dans un morobo Gabe Armani bango ba côte c'est master badida kesi vient dans badida kesi na appelle si on botte bango tant bazoya vous comprenez tant bazoya na comment na masolo wana ndena betelo masolo wana comment na masolo moi na tanga na télé zate bon masolo na comment za bambongo na comment za mbongo na komi kolata vio na ba Gabe Armani ba bisinga na petit na ora za nango na autorité komi nango na minute oyo donc c'est on a viva za ba wingi zali Roland Arabiso pe ko biso boka Arabiso linga ba boka ba ndo boka yo bon moi ga jeune tango za bilamba aux en bongo moi succès pèse bandi goya allez comment on nzela wana ba ve Gabe Armani ba côté ngala makambo wana bah mais pas fait beaucoup bah mais papa Wemba d'abord bah mais pas Kofi les grands mots que je salue et puis bah mais pas Wenge pour Wenge de ce que la génération na biso 4x4 parce que Wenge peut moins la jeune mo boy basculer à niveau extraordinaire vous comprenez donc tout ça bah master on a besoin question à bimagi nango na été sur ba besoin moi ba everybody boy besoin il y aura trop cher. Bon, moi si vous voyez la jeune, la haute coopération, là tout n'a pas intérêt, la somme a besoin. Tu vois la tapite, histoire. C'est lui voilà, blouson voilà, il va valeur bah 55 000 francs français, hein, n'importe. Donc Nairo, c'est là, surtout et cause à 5 000 et quelques. Ouais. Bah 5 000 parce que c'est 6 000 euros. Vous en comprenez. Sur le toucha, depuis la fois 6, ouais. Sur le toucha, les lots. Donc 5 000 et quelques. Donc, tu viens de 5 000 francs français. Aux yeux là, tout. Oh bien, la zone en pierre, sont des bousons. Bousons, c'est que, n'a pas tara, c'est vraiment via Mikolo. Bazo kokangote. Bazo somba retour mon yo petit mo bozana. Donc, petit matinga so moi. Moi ngenge mo boye. Et ça dit ko ba JBM piana, ba we ranson. Ba mo lukanga ba nini voilà. Si voilà. C'est comme Mbali Bosso vit beaucoup là-bas, vous pensez combien? Mbali Bosso vit beaucoup là. T'es Ngali Bosso mutaro bo Ngali Bosso na vivre avec Gloria. Gloria les grands boulots. Ouais, donc il est là pour kalama koboka wana ezaite makambo mbongo mingi ezaite makambo oza bien ola taka bien oza garçon mo midi ba yembaka yo za pena succès ba si balanda yo ba makambo belé oza comprendre donc beaucoup ka ba cadeau cadeau roya bo kabele moi pièce moko kitoko roya boye o sombele moi chemise moi nini et na makambo mbongo te mbongo yo après vous avez un staffé caca donc occupé mais là il y a un montant pour être dans la tête et là vous avez mis parce que balobi batunyo so presque au bakota na masolo ba roula na mbeba si yo ndongo ndokota masolo on a déjà on bande ko banga te que non ba ko lia yo zali ko siko o sadi on bande ko utiliser ni question na répondre à ça nos fils Émile Zola de Paris et Pierrot à Playboy donc tout cela vraiment solo on a trop donc c'est normal tant que on a un solo aux banga au rouler en béba donc s'attendre que non roko ya pe na nini na ba kanga yo pe ba o beta pe le boako ba nini mais le temps on a moins muké
donc il a chance moi tant la jeune moi chance moi la jeunesse c'est alara na chance voilà la jeunesse wana donc voilà ozo kende na okaka bongo pinza bazo protéger pe kaka malgré ma solongo ya pe na mala mingité en tout cas le conseil ba jeune beaucoup ça ba makambo wana te pour les bien te bel ça makambo so za chance to bimi boye to ba rescaper ya ba makambo wana donc ba jeune vraiment je vous conseille pas s'il vous plaît pour ça ba makambo wana te pour ça ba formation bo tanga chik na bino en tout cas to za banga Papi Gen to za banga ke non héroïne d'appel les lots donc voilà obeta pe bolo kobeta boloko bon kenda ba garde à vue aux on prend les bakanga na borte na planté la coopération TBL la beta ba garde à vue belé donc par rapport à la garde à vue on a aux beta au kutana bato bité musala au bavi au place nanga te quoi place nanga te interpréter pour moi conscience maintenant c'est ton côté qui coopération ton côté monde de coopération famille mano epsonini et puis yo moko est-ce que vous avez boule te que y a moi caillou moi formation moi na boule en tout cas famille en tout cas père nabiso salama trop mon père José Tumbaki j'ai sali donc à salama mingi père wana tant moninga longo makambo ba université akenda ofutela nga dollar en verse pour na apprendre comme expert en diamant n'époque wana masa nga jeune ngana masa nga jeune na ça il va grand diamantifère kota la rebelle mais nga tellement ka ba loinge donc na robo yango na mona ba bon makamanga na osala oyo donc yango nde mutu de taux du jour nga taux du jour kaka Papi Gen donc nga taux du jour kaka donc so la suma so na la gila nato du jour kaka vous comprenez mais bon avec le recul les lots soit bandé la vie na rolinga te to bandé ba makambo wana vous comprenez yo lolinga kayute to te rolinga bon ça dit to ba ta coopération balinga kayute te rolinga kayuta poni rolinga kayute on a kayuta mo miliki ngani bon lève sous sa coopération par jour on va peut-être lève sous 2000 € la journée. C'est là un mois 1000 kingane au moins ça n'a pas de sens. Mais il faudra vraiment solo de masola caillou. Vraiment solo de masola entrepreneuriat ou entreprendre. Il y a on devrait masolo, il y a ma formation, il y a on devrait masolo. Mais bon biso c'est wana bon to au moins là qui non. Voilà, jusqu'au côté de Yobno Koué, Benesco Namboka Benaya, donc, celui peut-être les sources de collègue dans la France, les Nazareth, dans ce que des fois, les soumous, pour la collègue na Kaemba. Pourvu que en Hollande, Bakangela, Makambouanati. Ok. La libéralisant. Ok. Donc, voilà. Moi, je garde à vue, on dit qu'au côté, en France. Na Hollande, on garde à vue, au côté. Donc, ça, Makam, là, on a bongo, ça, bah, c'est na yo, ça, donc, bon, moura, bon, facile, quoi. Voilà. Parce que moi, il faut ça, tapage, dans l'autre, bon il faut ça tapage dans l'autre est-ce que ta coopération peut vendre ça peut staff mo vendre ça mo le roman boy les lotos mo on est là na bilamba ici là na bani Maître Rémi Swing Lafayette abonnez-vous massivement sur Patimo Benga TV ma GG Toya secrétaire na biso na pension mbote donc émission de bote na boé donc vous appelez rediffuser na Patimo Benga TV donc vous s'abonner quand même tu vas s'abonner na Patimo Benga TV voilà donc mbongo il y a coopération est-ce que ça mbongo oyo et bato soupe va profiter na ngoto et panzana ni wa bato va profiter na ngo bazali bato bazalaki na ba mayele bato mbeli na otanga ba kombo taso na otanga ba kombo ba jeune frère na biso so batonga ba immeuble nango bazali bato ba Londres belé batonga ba immeuble donc bazali vous comprenez ba frère na biso wa simple sa undu batonga ba masolo bazali ba na otanga ba kombo te bazé belé ba miyebi o bazali mayele na makambo wana vous comprenez bon mutu soupe azane mayele ozone larme ya mbongo neti c'est na biso ezalaki ozano jeune au mona la bon ma père azara donc il a que tonga na bakino wana donc ita na ngate na sa vie nanga na wala ta forme nanga na sa ambiance nanga donc on va profiter na makambo na mutu soupe on va profiter na makombo na ba lancement ndé bazo boka donc ça là moi bien vous comprenez donc voilà donc c'est ça.
Voilà, donc Nazop Sabino Toza, je vous précise que Tozana de Konabiso Pati Moubenga, et moi na poto il y a 1985. Donc Lelo, Soko Beti calcul au monde qui est vraiment de Konabiso Amoni moi trop. Awa. Alors tant que yo komaki sikoyo na bon tocha na Kayemba. Est-ce que ma forme est zala kuna? Ma forme est zala ka. Ma forme est zala deux fois. La tête d'affiche. La tête d'affiche tout zala frère nanga kufa José Forme à Kenda. Tout zala na ba Sebula King Zambé à Rotterdam. Tout zala ka na ba Charité ka. Tout zala ka na ba Charles Moulimoule AMP Béton. Tout zala na ba Dead Solar Elton John. Tout zala ka Obetana ba vina nga chic momba ba vina nga aporo ma vemba donc au moment la pena que non aussi on a bana Kayemba ba oteka ba kumela pesi mbwa boy donc après ba papi masita ba police militaire ba ko ya ba PM na ba mutunanga kenda personnel ma Guy Papito donc kadi boy kala pesi mbote donc voilà ba souvenir nga tozara wana donc on sentit pena que non ndembo ezobeta mana ndenge ya kosakana te bilamba ezobeta bilamba lelo te po lelo bilamba komana bangwanzu bilambe beba po biso se wato beta ba collection qui non qui na so papi gen azan nango donc moi so trelo mo bimi boyo mo na Paris na papi gen azan nango na Belgique même sous frère na Jansin Tela anti jigolo bien le 20 capitale na ya lola ou bien pesi na Basile Tula bazan nango donc on sentit que au en Allemagne au moins sur leur manager mon conseil allemand vient na papa bonengo bazan nango vous comprenez donc eza te que on est lelo que au moins lelo mo boy uniforme 40 000 personnes bazan nango te za inde wana eza ka pièce limitée quoi voilà. Est-ce que parce que vous avez regretté rappeur mo ba temps passé wana ba temps bon moni na vie ba regrettarien nostalgie donc parcours en moto sala nzambe nzambe mutasala parcours en moto mais ceux qui kobandela ba vie en tout cas na rolinga ba vie wana te ona na sala ki wapo elibi so moi tant trop les autres comme conscient donc ba série wana so to bande ko raisonner de raison les pour avoir trop tard na vie à moto za raté ba bon regretter trop tard na vie à moto za raté so ko kwei télémana okaka continuer nzela na yo donc il vient à ma choix quoi so ça les choix mabe donc voilà au moins mukanda na ba botoli yango on te mona pe la conséquence ba ma sansu ba hollandais musu ba français le ba refela ba na kin pour une université qui choix mabe donc on a parti mu benga na obetara c'était ça choix malam pour vina za la bien battre la poto na yo déjà mikolo battre la poto na yo déjà mikolo yango wana vous comprenez poto na openda fo lengela ngo bana grand monde États-Unis na Canada na pesi binombo te mwana te États-Unis omoni yo to ça l'émission moi on peut la question pour te dire parce que l'émission moi la vie on peut la landi yo ba tout une question ce qui Canada na États-Unis la rapporte yo bioté la rapporte c'est moni biso ba congolais on to souffrir na incompréhension to souffrir na incompréhension et puis to souffrir na wa makambebele ozo prendre na ko wanga na Canada na États-Unis Canada na États-Unis eza ba grand monde ozo prendre mais eza pototé na sens ni pour na poto eza Europe la conception la conception ça langage que moi la preuve année qui va beta coupe du monde na bi que Canada na classe on na tanga pati mo benga na bi que eza na Amérique du Nord ozo prendre place ba grand prêtre Julie Makasi moi na Canada moi na Montréal à solo place ba vanda wana eza te ba Montréal ba vanda derrière ba clavier na bango pour na clasher bateau votre habitude voilà ça change na danger mais na limbisi bango ba frère nanga mais ba comprendre bien te vous comprendre tu parles ngolo banini na na loba ke non Canada eza pototé na sens ni que Canada eza Europe te vous comprenez Canada eza na Amérique eza na Amérique du monde du Nord pardon mais eza grand monde
aux États-Unis pays à grand monde donc à partir de l'eau ndé toujours baba na Canada le wa bobi au parti mubenga la même les apports tété boto benga bino siko bana grand monde à partir de États-Unis Canada et comme bana grand monde bana poto bazali bana zi bazali donc ya Canada siko bana grand monde ba Serimbo Miregen kuna donc là bana grand monde na ba JR Kuba na Atlanta bana grand monde na Pesino voilà donc bana Canada pour les États-Unis ba bino ba bino ça aussi bana grand monde donc petit patron dans le bagon na ndenge ya mabete alors tout continue ma sonne sur patron mais quand on connaît ça biso le loyo est-ce que différence pe quota na poto ou bino boyaka na masobi wanda ko sala na le est-ce que qu'on peut continuer kaka bon qu'on peut continuer kaka comme continue encore bateau bazali pour bateau sous baza balinga au changer té bateau sous baza papi gen na biso bateau balinga nous balinga au changer nous sommes on a limité en fait l'esprit pour makamutu surtout makamutu banda na mutu c'est une question d'organisation le bifali pour parler king président Léon Manana président Léon Nzita na pesi ombo TV na JC Kuba le président André Manana, pardon, la Bossanaki, et Venanga Chiko Sombele Souka Bisengo. Nega Vera Ipsanga toujours. Nagamutu Bandara Namutu. Vous comprenez? Donc, Batou Bazali, Batou Bazali qui a bêta ba coopération. A bêta ba boloko, pardon. Le Misapi Beba, tant abimi, a changé na idéologie. A mon que non, idéologie, on a continué en gros, et ça sauté. Nakota nanga monde ba boulot nakota nanga ba monde ba formation nakota nanga ba monde na entreprendre nangai nana lutula la star na pesi mbote na entreprendre nangai donc mais batu soupe bazali que non abia sur la coopération dans ça ani na continuer la coopération on peut pas dire coopération mais c'est difficile que l'on na monde cop ko na monde kayo ya facilité c'est très difficile. C'est très difficile pour Mbongo ya Ozwa. Enfin, Ozwa sous dans le monde de boulot, dans le monde de l'entrepreneuriat, au développer au s'organiser bien, Ozwa. Mais pour côté de l'organisation, c'est ça le problème. Pour le monde de la coopération, qui est des journées, les avis pour juste 5 000 €. Je viens de me dire le juste je suis là sous 5. Donc dans mon moment on a 5 000 € pendant donc on comprend l'été. Vous comprenez mais si quoi tant que mon monde à boulot bah c'est que va 1300 on est sous la 1800 bon 2000 écoute comme il passe au moins on t'a bien na longwa kuna na cop na ni na zala ngo na kota la ngo monde de coopération na zela zelaka donc a mon ngo donc et a bien été pour na yazo mon ka qui donc ça va faut ça faire on perd de temps ba ni et elle comme patience en fait donc patience sur les athées rosé là il y a qu'on s'organiser donc tout le parti benga comment il s'appelle toi azara s'appelle parti benga azalaka s'appelle nazalaka s'appelle kala. Mais vu que bah, responsabilité est comment, vu que bah, charge est comment, voilà. Donc, non, enseigner pour aller qui a si quoi quand le monde à ça putain. Pour le monde à ça putain la dépense faut sombar la bilamba chaque connaisseur il faut sombar. Donc moi Mia qui n'est dans la bête à Mia qui boue, et ça qui na pour la linga ngo quoi. Vous en comprenez? Mais ça t'es que na sombar ngo chaque année là sur na mbula moi là on se m'appelle 2 fois. Na doza na ngai mais ça te ki o so ndé na lataka ndé ba parce que ça peut me fongo na compliqué pour na yebi makambo un peu bilambe zani mais to lovela mo souté to tchango moi pembeni muke pour ki bana ba qualité tout ça makambo concret tout ça makambo boy ki no etika la papigen etika la ki no lobela so ba koli bana biso ba sepela bana biso ba se retrouver vous en comprendre ki no papa salaki Matike n'a pas moi quelque chose. Papa pour moi salaki atike n'a manda na quartier boy. Ba nous baza nga osomba na banda kuna bakin basomba. Opla nga osomba basomba. Sans polémique hein, sans polémique. Na bino bato, c'est-à-dire basaper oyo à l'époque na basaper oyo lelo. Bana pena ba pona yo ndenge monaka. Bana pena bazalaki na droit chemin. C'est-à-dire na bana bando respecter penza et makamabilamba. Waouh, sans polémique. Et au bout au nom Limbambe, le prix Nobel de la SAP. Idéologie Koumasité, Maseni Ngoufou, la personne beauté Zazamana, na Basile, tout la première ministre. Donc,
ndenge za ona moni masala ngai ono simbamba ba to religion qui tendi bazali ba saper pe bazali vous comprenez donc il faut ça peut en état d'esprit ouais vous comprenez tant on lati ils ont un état d'esprit moroboé donc faut respecter ba norme moroboé vous comprenez ba te lelo bazo lata na bango oui bien sûr bazo somba la bango bilamba na norme bele bazo respecter ngote bilamba ba bilamba comme école ma mélange trop bilamba ekota ba mélange trop bilamba monsieur uta bangwanzo o abengi saper lelo ponga za sous saper te ola tande lamba ake ko denda denda na banganda ntaba ake ko denda na ba na ba fete wa nini la fête à ma maman, vous comprenez? Non, ça peut être une antenne. Donc, idéologie commentologie, pour soutenir l'idéologie, les gens qui non, tant qu'on l'a dit, la cher, il faut payer sa valeur. Donc, il faut respecter. On se cher, au moins c'est 3 000 €, il faut respecter. Si vous avez dit, pourquoi tu as papa, il faut on se me cher. Les amis, les amis, nous juste. Il faut tout le monde sujet de prière. Mais doping, restaurant toto, bien connu comme ça. Les amis quittés, il faut allier. Il faut allier, il faut yeba. Mon papa a bon lancement, mon parti moubenga. Les célèbres parisiens zéblés connaissaient des allures déjà connues ou même inconnues qu'on voit en Angola. Pour eux, qu'on surtout, où il y a qui tombe aux arata loté. Et là, on y a été bon que ça ramoto. Les arata, ils sont 1 million. Ou bien sont 10 000. Il faut y ba. Et l'ingeli, le bifata gimbala. Et l'ingeli. Il faut y ba ko linga, il faut y ba ko lata, il faut y ba ko présenter. Pour ça, armour boyer. Il faut y ba ko présenter en quoi. Voilà, donc c'est ça quoi. Parce que lelo yo balé qui peut baza koya na mikilia wa conseil ko pesa lelo balé qui na bino o bazoya lelo ba ko tapeka banzela ba forme wana ba ko tanzela ya coopération o bisa boni te non neto soya na leki nanga je sa nzita na bokasa diama vers bana ifo na conseiller bango ko tuté ba ko tanzela wana ya coopération na basa ba formation na olinga batanga ba classe na bango na olinga bakota mon entrepreneuriat ba ndako entreprendre vous comprenez na olinga pete bakota mon da sa pour papa mbaloba ke leki landa ke lasi elamba ya talo eleki elanga na pasi mbongo na yo zui okosaba makambo na yo mbongo na yo zui investir ango mbongo na yo zui somba bandako na yo mbongo na yo zui créer ba entreprise vous comprenez pour lobby avenir nous a bien de l'autre monde ba vient la bise belé ba baby monde on a château rouge monde on partout monde là petit dans le gars à 20 €, petit dans le gars à 10 €. Donc pour aider colonna te age poussa ni tant age poussa age tant que beta yo moyen o ba ni so ça de l'autre côté comme marathon. Donc dans la minute ba biso to za ba cinquantaine ba quarantaine donc ba trentaine tant aux gens jeunes ba colonna tant au coma donc âge pousse na âge à retraite c'est pour que ça quitte donc moi j'appelle retraite des athées donc il a conseillé en haute vraiment na conseillé en haute yo za moto yo pati mo benga osali moi trop et peut pas musicien to loba un musicien osali moi trop et ndeba ba musicien baza benga est-ce que ezaya solo to lokuta tant oyo salaki est-ce que vous rappelez retour il y a oyo c'est dit ndenge lona ki to loba Baba musicien, est-ce que vous avez retour? Est-ce que vous avez retour? Bon, bah musicien, bah deux sortes, hein. Bah musicien bien, le roi J bien papa chéri, ah musicien bien. La monaï, bah vient en gamme soit va contre tant la kin, vient en auto te le pan on a un autant à comboter, azum bon, mon va diamantifier, voilà Joana, azum bon aller ça J bien bien habité, v, on a dit que ça va galère. Soit bon là au salon va comme ça ouais azon c'est là naï vous comprenez la misa bongo bazala misa le roi fait des fondé bazala qui vous comprenez hein bah misien le roi attends Bill Clinton vous comprenez misa le roi de jeune frère nanga que je salue Boss Life héritier ouais t'as fait à le 25 naï force à toi frérot donc surtout na ba Solange da Silva moi c'est Pembe Motema et Wink les silencieux pour soutenir un concert wana wata voilà donc ba misa bien bazali
bamisien mpe ya faux bazali misien mosusu aoya alingaka benda kaka amonika yozala mwa nini na yo veste na olati alingaka azwa yango amoni kaka oza na mwa pantalon na yo alingaka azwa yango mais bamisien mosusu mpe baza bakomisaka bafrère neti ve na ngai des fois nayebi ke masa yanga tosta seke libulu grand pays que je sali akenda na kine mais atie à l'aise ya kosangana te na mama igete même ngapa yambaka très bien na Kinshasa on s'en comprendre donc misa bien le joli musungai ba fille LV match la pese bino beauté donc misa bien bazali mais ba misa mususu vraiment c'est pas à peine de yamba on andako ndeto olo bakala ndeto mona ba Londres dans Londres ba ko témoigner en parlant de ba Londres la pesi leader Pompidou Mbote Peter Agathe Mbote na Bruno Lubanzila master na poto na poto tout le monde a makambu est-ce que vous avez un retour il y a la mission il y a une gratitude à la mission bon moi personnellement j'ai un retour on a été pour la trop prudent pour moi j'ai prudent la moto wa aigle na mibi nga pe aigle pour na mona makamna musika déjà vous comprenez mais ba master na nga ba zo ba retour bazali ba master na nga ba vie beba bazali que moi si na ibina linga mingi vous comprenez la même si mission na ndako abima na moi si wow qui mwana na ye penza azokola bien abengisi mission na ndako en tout cas ba mission bo skizenga bo tenir nga regardé pour na nazo ba mission bien bazali ba mission mabepe bazali na ba bita ba mission nyoto baza mabete ya lokwa bato bien bazali bato pe mabe bazali vous comprenez donc voilà donc tout le monde a makambo tout le monde a bien gratitude mususu ogi mutu benda boka yo batindiki yo na mona masa so batindika bango ba masa na Bruxelles akebo yo misia benga na na Kinshasa mais on Yesoro donc voilà donc misia benda benga ni eko na Kinshasa mutu asungaka yo mutu apesaka babilamba mais nayebaka ke masalanga moko asoka contre-temps batindikaka ye akomi na kine papa wemba lekuru apesa ye babilamba bamakambo ebele ozonga pa père wana ye na motema mpenza ya bopapa mutu na mutu azaka na ndenge na ye en passant je sali ya pati Ogi Banga ye secrétaire à Viva la Musica donc mutu na mutu azalaka na nini na ye mais père papa wemba azalaka vraiment na motema quoi toloba bino bato boye kobebisa c'est-à-dire na banini affaire libanga bino bando kelala bino bisali bino ngokunda yango kelala na studio est-ce que bino bando lambela ba c'est-à-dire nde komi de l'homme mission tambola bato bazolanda ye tout ba bureau ba musicien kolambela musicien ba fufu ba est-ce que bino pese bino bando ça non biso c'est biso ya mission faut linga allez là moi ce rôle ngo échanger musicien na mama la serviteur ya mélomane na le sens nini pour monsieur azoteka produit azoteka musique na ye ngana ofuta mbongo na nga pour ça ni pour kota musique wana ya musicien vous comprenez ngana oyola musicien sous cadeau pour so dédicace pas ya musicien vous comprenez donc le nom va changer donc mélomane akoma na ye kolanda ba musicien akoma na ye kokumisa ba musicien akoma to boité ba musicien biso foto to matsa bango mais ndenge za ikala ke non que tango pour monsieur kala ya kiso na poto autouna na paria na azo régner ça vient na yo ça peut-être vient na dit que c'est londonien il azo régner mikolo vous comprenez donc mission là ça tout ba kutina dit que na Rotterdam kuna na azo régner vient na peut-être chic mboma il azo régner mikolo ça là tout ba kutina chic mboma vous comprenez bien na japonais au Kito na liesse Jansimba na pression beauté vous comprenez ba ça tout ba kutina mutu wana pona besoin contact pour ça biloko bien ba mise ba forme bien mutana ko mater lambela ko mater niveau voilà siko bato pe ya ba bato ya ba sens esprit pe bazali ba complexe pe bazali na ba sens nyoso to au moins mutu mususu ozon pas amoni musicien akomo lenga lenga yemoko akomi ni kolambela musicien akomi na ye donc afungwa mina ye bon mise score ça tu appelle ba tout amoni ka joyo alors les langues vont profiter à ça ne oenga ça là va vous bundela mutu mutanga muzo ko makasite alors ça ne a besoin prise de ça sikoyo poto be bato poto za nga bien poto be baraté
poto jamais bebaka donc il faut qu'on ait un système il y a l'élo kilelo moto azoba poto ebeba po moto azokota na système alelo te donc azomonaka mémoire na ye morale na ye eza bloqué be morale na eza bloqué na makambo ya kala okokota na système te poto jamais koobeba poto eza kaka bien jusqu'à présent poto eza kaka danger jusqu'à présent ozo comprendre mais yo moko kota na système alelo pour se retrouver donc système alelo eza nini retourna ngai système alelo eza ke nde totobano tout à l'heure batelaki poto na yo système alelo ezaki kota na bamakambo ya formation système alelo ezaki sozanga na mokanda te luka mokanda luka doki système alelo ezaki soki tokokoka mpe nini te ozala mokanda na yo sala ta bacontener na bakini osala okoma ta commerçant ozo comprendre donc kota na système alelo système normal kozala te na système moko boye tozoboya tozokondamne système moko boye ya bitekateka ya bibetabeta naïe bato ebeye baosilika mais bon ma vérité tozoloba ozo comprendre bolongo na basystème wana bokota na basystème bocréer entreprise bokoma baentrepreneur bosala bokoma basalarié bocontribuer pour voilà ndeka kotuna oyo tu es qui dans la société française tu fais quoi depuis tous ces temps-là ozalaka na mboka oyo ozosala nini donc voilà donc faut yeba korépondre bamakambo wana nyonso tu ozo mokanda po combien de temps ben nga normalement na bwaka te hein. Quand je suis venu ici, j'étais mineur. Donc, je déclaré Ngai. Tant que je déclaré Ngai, tant que je suis majorité Ngai. Et puis, je suis nationalité néerlandaise. Donc, les LOP, donc voilà. Échangeant en haut. Nous avons coupé à Bakoto. Donc, tout va français. Donc, voilà. Donc, as-tu une père de combien d'enfants? Plusieurs enfants. Oh! Tu t'as quitté avec mon compte en Normandie. Alino Poi béton, combattant solo pendant bateau va salaire qui non. Voilà. Bah belé la discipline belé côté à Kachambo à Paris. Donc père de plusieurs enfants. Voilà. Donc Banibélé. Papa Banibélé. À part Bana Kuto na boti mais na pena orphelinat. Ok. Donc, on s'occupe par un bango. Voilà, Tati Mouvenga Fondation. Donc, voilà. Alors, pour tout de ça, dans le monde où il y a les lobbies dans le monde, et là, on est au retena, c'est-à-dire dans ma solo net Jacob, dans ma solo, et là, on est au retena. Et là, on est au soko yep sa batu, autant souvent dans l'abis. Et là, on est na retena na sens nini na otuna autour de la question, il y a bien ou bien madame. Et là, on est arrêté là. Il y a bien ou bien madame dans la coopération. Il y a bien. Et là, on a bien la coopération. Il y a ma belle qui un jour, on a retourné contre eux. Dans le sens où on a fait un boulot, on a fait un mukanda. Dans le sens où donc, ce mukanda, il y a aucun bâté. Et ça bien été. En plus, ozo détruire bana batu ozo détruire mboka batu et ça m'a bien moi pour les lois na roya papi genda ndako na yo invité nga chez yo na bon pesa ba no ba plan est-ce yo c'est pa nanga na ye chez yo na mo yiba yo ba biloko yo ça non est-ce yo c'est pa nanga alors ba biloko wana to ko sala ngote joli musunga et moi c'est pembe la pesi mbote ozo comprendre donc ba biloko wana to ko sala ngote to to ba ki pote kufa don ba bossa mwana pote kufa te poto ekufa te poto ezaka rapoto Mikili, Ezara Mikili, Paris, Ezara à Paris, on Paris pas à Paris. Je pense à la groupe pour un groupe ouais les osateurs. Tinga, ça biso, c'est une biso Ezara la Jet Set, c'est une biso Ezara la GD10 na Bruxelles. Voilà, gozala groupe on a ajonga na commune en lelo. Papa bana mi comment on a liboso Janelle, on a 28 ans, Nathan ba commune ba 25 ans, na bana déjà ba bakoli. Na otambola groupe te, na tambola nga moko. Tambola nga moko na madame. Donc il kapaya mama blessing mama alaya na pesi mbote to comme la suka pati mbenga le basuka ni websa bato bala libiso bato ba retenir nini na masola poto to solile bon avant la besa no le basuka na vente no quelques bato na suka donc na pesi ka ba fia LV match mbote na pesi Guylaine kapaya mbote Odette Ilunga na pesi choisir Tsingani la merveille Arlette Bonga et Blondine Bonga. La bossa était Peter Agathe à Londres. La pessimino mbote Mpiawa Playboy et fils Émile Zola.
apesi bino wa mbote wala batu nanga conseil à suka oyo na ko pesa batu surtout moto aye poto lelo batela poto na yo idéologie mikolo attends on a grand monde kuna Canada na États-Unis batela poto na yo ki grand monde na yo place oza kuna batela yango kokota na ba cop ya ba désordre te kokota na biloko moto et détruire yo bien détruire vina au lobby kokota la ba makambo wana te comme supeza boye ne boye aye ba inde te ba coach na ni yo kelengi voilà yo kelengi mbongo makambo ezara sukali makasi ezara sukali mais so la ni sukali wana yango pesa la diabète voilà vous comprenez donc bana basa ba formation bana batanga bana mai oyo baza ba mbongo ba entreprendre misupi basa ba commerce vous comprenez mboka la biso dans chantier ils ont besoin makambo belé to biso ba diaspora to makambo belé to tank sa bana biso bazwa mayele po bango de lobby ba ozonga na mboka po azonga mboka voilà et là on va voilà merci beaucoup je crois que Ozalaki Pati Mobenga to solina de na biso boyo ki conseil oyo apesi pour tout ça mambo ya lobi nayebi jeune moko lelo yo azan Afrique ye pa batela ki poto na été tango ya ki kende beka kaimba na kaimba wala kisa ki masu ye kuta kende ota pe na kaimba ba pesi amema yo zonga wa danger lobi mbalo so na zonga na zonga bo jipasika bato ba yibi mambo na lo baba yibi akenda kipe tango yo zonga kana garde l'est wana beko on dit bande ozelaï donc vieux béba yango qui conseille battre la poto na yo poto lelo ya ki lelo les formations poto lelo ya musala pour mundele pe po na bino pe na bien mundele foyer na misu donc voilà c'est une chose qui bien donc mundele za ina no auta ta mais lelo donc mundele fongola misu poto vraiment comme penda donc la côté la coopération et la bossa en kopesa Bobette Bingonda lumière la pesi mbote le combe edo aigle de Paris la pesi mbote vraiment donc vraiment les 20 capita la pesi mbote vraiment pour la suki voilà quoi. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je crois que conseil oyo c'est à prendre à laisser mais moi je crois que ceux qui ont gardé conseil au bien et au sunga na potono ya lelo tolobi la vie. Merci. Tolobi la vie. Tout quoi. Très bien. Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo aswela ko bondelo zongisa bolingo oyesila kite. Parent Mobala Sandrine Sengal, Kimbenza. Lelo yokeyo. André Ntsumbu. Lelo yokeyo. Chérie ya mama andi nani alula yote oh. Rosa di Rosa. Nani alula yote oh. Na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe poto bana seko na bondelaki makasi aswe ya mama Marc Makalato professeur nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili na bondelaki makasi aswe ya mama Gina Kiakou na Paris Nies Mateus na Paris nani alula yote oh Germain Mambuya nani alula yote oh na kitoko na yo nasengaki na nzambe poto banda seko na bondelaki makasi asre ya mama Ambro Jenny Dikengele Elembala le géant de Paris nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili na bondelaki makasi asre ya mama Noëlla Kunga de Bundes Didier Mozinga de Francfort Alexis Mouzé Anta Jean-Marie Soba de Londres Franck Massaka de Zurich, Chabani Manuel Mac, Gisèle Nyengetan, Karine Yengaboule, Mwana Paris, Chifa Kambadi Malela, Ado Senga di Sengomoka, Edo Ziola na Suisse, Patrick Luzolo de Genève, Mokili Anzambe makambo malekio, Mokili Anzambe makambo malekio, Mokili Anzambe mokoti epa ya kendanga ya wama wana moto
motema nzambe mokili ya nzambe Professeur Augusto de Jenna Jimé Chapa de Paris, Antonio de Mavakala, Lando Kunga de Jenna, Spaniel Dombassi, Géo Kisunga de Géo, Taziro Tazimambo.